Congo nde mboka na biso ekolo bo moko kaka Zela ya beta ya moke eza pena ya kobuka na biso soki bambula ebandi moye pena ya kolepeza te. Lisolo na kati ya mboka beta makana bakongomani ya solo solo tatabo moko ekolo moko bande kuna ngai mulu bande kuna yo moswali nde kuna yo mukongo lokola ndeko Claudia Zono nde kuna yo mungala nde kuna yo motetela nde kuna yo mumbala nde kuna yo muyaka nde kuna yo bikolo binsi ya Kongo nde esangisi biso banso poto beta tolo ete tozali bakongomani ya solo bande kuna ngai yango de salaka bokasi na biso bomoko na ekolo nde esalaka bokasi na biso yango nde bomoni ete émission mboko wana nitobetaka ndanga likolo ya likambo wana ya koloba ete biso banso bande kuna ngai tozali bana ya tata moko tata bomoko tata ngona ni fachi beto yende mokonzi pe tata ya bakongomani banso bande kuna ngai biso banso yende molakisi nzela yende moto ali ko engagé mboka na ngongoyo azali na États-Unis bipai wapi akozwa maloba mokolo ya misato pona kotalisa makambo ali koleka pe ko dénoncer makambo yo yali koleka na mboka na biso oyo banguna basangani toujours pona ko déstabiliser yango alo topesi mbote bisika zali pe bakongomani banso bisika bozwami kongomana apesi no mbote mission ya yambo ya poso sika pe poso ya suka ya mois de septembre na tombeli pe na didier yango na bino banso bisika bozali la musa papa la musa mama la musa libota la musa bande kolobete kongomani si abandi kongomani si abandi na banako kengela bino a des reprises merveille quand tu vas tianga na kengela bité ko tiate na kengeli bato abazali ngai yeyo en direct poto beta lisolo ya mboka na biso bande kona ngai na komisika wa lolenge na komaka déjà kanda isantu ekoti milimo ya bonzambe ekoti kati na ngai pe boanya ya ko défendre ekolo ezali kati na ngai pe ezala kati na bino pour être ensemble tous ala toujours fort ya kolobela mboka monene mboko epambolama République démocratique du Congo na pesi mbote bisika bozwami na pesi mbote na papa Claudia Zono o yazana ngai je pense que celui 2 mois ou 3 mois après na mona ina ngonga o liboso émission mboko ya 9 yona sima ba caméra na plateau tozana ye yona zananga na plateau merveille katumba na pesi mbote na régie finale merci na baebanso bali na biso na ngonga oyo ba kongomani banso kongomani alingi bino mingi pa tombeli bino poko ela mpe bolandi malamu ya émission mboko ya nani DGA Martin Kalamba na pesi mbote bisiko ali kolanda biso na ngonga oyo les boss HK Honoré Kabongo kongomani na pesi mbote bisiko zali papa Honoré Kabongo HK kongomani na pesi mbote merci pour les soutiens et merci pour na encouragement toujours ya okene liboso pour na défendre kongomani Jules Vambemba. Merci au président Jean-Paul Tchivula Ilunga, la référence Yemei, l'homme le plus intègre, les politiciens les plus intègres que je connais au Congo, qui n'a pas un passé noir, qui a toujours ses mains propres, Maboko Pembe, les politiciens les plus crédibles du Congo, j'assume le plus crédible du Congo, qui n'est pas commandeur de poste, un homme toujours serein. Malgré les vents et marées, il reste toujours, il accompagne toujours le chef de l'État et il défend toujours le président de la République. Il ne passe jamais à la télévision, il ne fait pas de déclarations. Bisoto réclamé boy, Bisoto sengi boy, il reste serein dans sa politique du peuple d'abord, dans sa politique d'accompagner la vision du chef de l'État, dans sa politique de défendre le peuple congolais. Oui, Pesaye, Ndingisa Abiangama, Mwana Bitinda, Yaba Congolais. Mbote na yo, tata, moto, Bungina Limemia. Quand je cite ces noms, je me sens à l'aise, un nom crédible à citer. Monsieur Jean-Paul Chivula Ilunga, Sa Majesté,
Merci beaucoup pour le soutien. Ali connecté, Ali branché pour la Kolanda Biso. Merci à Mama Belinda. Mama Belinda Chivila. Kongomani a tombé le binope a pesi nombote. Mama Belinda Chivila et Outiepe Kongomani Jules Vambemba. Yango wana Losako. À la première dame Belinda Chivila. Kongomani Jules Vambemba. Très bien. Alors bande Korangai. Toza la thématique et belé Togo beta lelo. Mais na kofanda mingi na likambo etali sous-traitance. Il y a ba Kongomani au baliko travailler et pas il y a ba Indo-Pakistanais. Et sengela ki na beta mwandanga isika wana pambate bandeko wana baliko bika makambo elongo banite. Et sengeli ko interpeller batambu ici à Congo, batia liso na bango bisika wana pour ko valoriser population na bango baliko travailler et pas ba étranger. Et sengeli ba se sentir que baza ba étranger. Ba yekoluka mbongo na mboka na biso, mais sengeli ba comprendre qu'il y a des principes où sengeli ba respecter. Na koluba na fana nde wana avant na zo appel. Mais la leki na banda nanu na une grande opération au biso banso toche la misu. Après échec peut-être que to ba yango na lolenge wana, il y a opération Kimbopeto, il y a quelqu'un qui est venu remplacer Jean-Pierre Gobilambaka. Lui c'est Daniel Bumba Lubaki, l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa. On a un programme intitulé Kinshasa et Zobonga. Urgence, et a Katina Yango, a intitulé programme Kinshasa et Zobonga pour nous dire que Eza lobité, Koboya Kinshasa, Eza lobité, Eza lobi kurate, mais Eza sikoyo. Mais pour ça, il y a des préalables. Il y a quelques initiatives mon kondiengumba Kinshasa azwaki pona kolonga na programme na point moko na moko na kati ya programme na ye Kinshasa et Zobonga. Alors la likambo etali assainissement, likambo etali opération coup de poing. Déjà ezalaka lancé ba curage ali au Salema sikawa ezali likambo etali ba kwa senir bisika tozwami bisika ba kongomani bazali na yango mokolo ya samedi moleka ki awa tata mokonzi ya Ngumba Kinshasa azalaki yemoko na terrain accompagné par personnalité belé ya capitale pour na quoi senir boulevard pour évacuer ba déchets na boulevard du 30 juin Kobanda gare centrale Kobanda Sosimat kino gare centrale ba sila ki bongo kolongola bosoto ba sachi kolokota nyonso na ki bosoto na tout au long il y a boulevard du 30 juin et souka ki wanate na ba commune il y a aussi ba obazo qui a bras les corps obazo na katia vision mokonzi Ngumba Kinshasa ndakisa honorable Jacques Epiana Munze oyazali bongo élu il y a commune à Maluku oyebani Makasi c'était un ancien bourgmestre ya Maluku et il a été élu député provincial lui là représenté à bana Maluku kuna azalaki na terrain pour quoi senir milliers ensemble na ba mama na bandeko au baza mais tout le coup simanaye bazala ki na terrain pour na ko sala assainissement ya commune ya Maluku donc azala ki na terrain na koti kabino bolanda bato yo quand même au nazana limimi ko défendre moi je défends des valeurs et je dénonce facilement bato baza na kati ya vision mokonda mboka te mais au baza na kati ya vision au za pour développer mboka ils ont mon soutien. Et na koti kate baza na soutien na ngai na ko défendaka bango je suis comme ça mais quel que soit titre na yo député on a mais so incompétent ngana kotanga comme incompétent dintunga je tout bon so na koloba alors suivez donc l'élément qui a été préparé pour les Kametali assainissement et les gars qui n'a vu la Kinshasa mokolo ya samedi précisément na commune Malukupe ezalaki bongo avec le député provincial Mouze Jacques Epiana élu ya commune onatanga ki wana donc il y a Maluku, Simatorozonga, Potozwa, deuxième thématique. Banda Loba et Tikala na kati ya population ya Maluku na Mutu. Et c'est inoubliable. Et là, il y a salon. Ba maman do mo ba fandi ba maman veuve donc baza ba maman oyo ba yo kaka mbela tango nyonso ya bakonzi. C'est par là au moni bango baza on a c'est depuis 6 heures. 6 heures maman baza na salongo déjà là donc Maluku eza derrière l'action il y a chef de l'état. Si maman message dans les alliés que non tous nos collègues députés provinciaux tous en la population tous les banques au Moksamboka tous les banques au Landa
à bourgmestre nyonso ba tie sima na biso au biso tu as l'objectif ya pour contrôler bango donc bande ko nga député sima ya population pour que mboka na biso ezala calme ezala kimia propriété d'abord puisque na maluku bino moni maluku population na ngai baliaka bio moustique ezate tolala ka torsini pour te yebi que maluku c'est bio na bio donc pour moi ici à Maluku minga ko bezate na pesca lokumu makasi na population na ngai Maluku soko bengi mbela baza sima mbela ne bomoni ngala nga commentaire te ba on se bazana ba mona o eza champion Maluku c'est très vaste nous avons plus ou moins 45 quartiers mais ça c'est un échantillon seulement ya Maluku ne bomoni boye en tout cas na pesi na ba collègue na ngai courage moninga no se sigaza fermeture na biso ya vacances parlementaires moto na moto ameka ko tombola commune esika zali et ça bien et puis na bi ke ba collègue nyonso baza misala bazo sala ndenga na usala Maman Augustine, la veille de la commune à Maluku. Honorable Jacques Mounze, à l'Andrabiso partout. Numéro 1, on a posé problème à Tirabiso. Tina mort, en compagnie de la mort, même à ta mort à Sergei et Zate, en fait, ça m'a conduit Moudouana. Bon, tant que je suis indi, ça le fait ma casse, ma député, ma beaucoup de salaire, à ce que tu as salon, on peut pas voter, ma challenge, ma Maluku. Attends, ni salon, ça m'a raté. Les revenus, ça m'a zimine bamai makulu epai basaka loko bote mais honorable Jacques Mounze mwana mboka Maluku habite oza mboka na bote ba mato tele ndi apesi mbela tele mina 6h du matin mato juste ça kombo na ye bomoni misani kusali yango sokoni Maluku komi papwe ona botosa ke mokozi oto kotaki ye dire makasi atwa Jacques Mounze prendre coup de chapeau a ouvrir na ye a mérité la place Ndi na biso ya Maluku oyo biso tobota Jacques Mounze a évité biso qui était poto sala salongo pona to penga na ngungi na commune ya Maluku ndaka na ngungi te tolala kavema à l'aise ata tok chini olali ona kete na Maluku mungezante pate renseigné tout ezali ya kofungwama mbula soki ebeti salite zolekana na ndenge moko ya kimia abata. Très bien. Alors, Bolandi wana bande kunangai élément etali assainissement oyo eliko salema na katia vision tata mokonzi ngumba Kinshasa ba député bazo accompagner pambate mosapimo esokola kelungite pour opération les simbali ko senga moto na moto atia loboko moto na moto aya une expertise aya na fula za simanaye alors ba leader d'opinion. Et nous savons que Maluku, c'est entre les mains de l'honorable Jacques Epiana Mounze. Et nous saluons cette initiative. Si je salue, parce que je sais que je dénonce l'insalubrité. Et s'il y a des gens qui prennent à bras le corps cette vision d'assainir le milieu, vous avez tout mon soutien et je parlerai toujours de vous. Moi, je loue des belles initiatives. Il y a ma benne à dénoncer sans peur et sans crainte. Donc, honorable Mounze Epiana, Congoman a péché Mbote, merci pour la initiative. Et sous Kawanate, il faut écoba, pambate et sengeli quoi assainir. C'est ça, accompagner la vision du gouverneur et même du chef de l'État. Peuple nabiso, bande konabiso sengeli babika na kimia. Donc voilà, ba député Tolingi, et ça ba député ba populiste c'était oh ya ba réseaux sociaux té non ba député oh ba dans le terrain. To moni ba image to la kisi. Ouais, on sait la moussala bien to la kisi. Mais on m'a dénoncé bino ba député baza non c'est ça aussi. Non seulement au Parlement, vous êtes aussi les leaders d'opinion. Nous savons que le travail d'un député, c'est défendre, c'est au Parlement le peuple à travers la prérogative ba député talibongo 1 ko initier ba loi na province ba edi ou ekambaka province. Yami balé li kambetali nini ko interpeller to ça la contrôle parlementaire, excusez-moi la banda ko lugana lingala ko landela mosala ya bato bali ko kamba. Donc on va béni contrôle parlementaire en français. C'est ça le travail d'un député. Mais en dehors de ça, nous avons des personnalités ba députés au baza populaire, ba leader d'opinion, au baza la foule simana bango.
Ndakisa, on a outil Ndakisa et honorable Jacques Epiana Mouze et à Maluku, il a une population et Osakanate derrière. Et il s'engage à utiliser Batouana pour accompagner vision et à l'ikambetali qui ça c'est Zobonga coup de poing pour na quoi senir commune Maluku pour quoi senir ba musubazwa initiative oya honorable Jacques Epiana Mouze na ba commune bisika bozali bozaba leader d'opinion et à mon côté à Malobate, mais prenez à bras le corps cette vision et Kinshasa et Zobonga, moto a influencé Bissika Zaï Lokola, honorable Mouze et Pierre Aliko Sawana Maluku, Bossa na wana Tete, Bossa na wana Gingabo, Bossa na Limete, Bossa na commune Bissika Bapona Bino. C'est ça aussi être leader d'opinion. Et c'est un populisme dans les réseaux sociaux, mais c'est d'être sur le terrain, travailler pour l'intérêt. Il y a bateau à payer sur confiance. Alors, Bande Kourangaï, l'Ikambetali Kinshasa et Zobonga. Na kolembate koloba yango bandeko kobonga ya mboka na biso en général ezo senga contribution na biso banso yaliko senga ba effort na biso banso yaliko senga biso banso to tia maboko na pacte poto ye babongo ko telemise kolo Kongo mboka na biso tant que to kosudola ka mboka o epa bato to voter to pesi bango abino mboka etali bango bango de to évaluer c'est bon to évaluer bango mais il y a des choses yaliko senga accompagnement il y a population elle dit que c'est une contribution à la population n'a pas un exemple tout ça n'est qui ça nous avons un gouverneur nous savons qu'il y a son prédécesseur qui a initié l'opération Kinshasa Bopeto oh yo critique qui yo traité qui ba le lenge nyo so traité qui wana mais ngai na yo toyebi que Gentili Ngobela ne pouvait pas réussir na opération Kinshasa Bopeto sans application sans intervention, il y a population. Jamais. Parce que quand on dit que il y a une population. Si on a la conscientisation, il y a la conscience, il y a le boko, il y a l'assainissement ville. Et le lenge moko lelo, ngobila kei. Papa, ma personnalité va koleka, mais les institutions restent et la ville reste. Ngobila kei, kimbuta leka ngobila leki. Mais le plus important, il y a la valeur, il y a l'âme autorotique à Nango. Bandeko, là nous avons Daniel Bumba. On n'est pas collé, peut-être on s'en a 50 ans, il s'est dit, on a 5 ans, mais il n'y a pas qu'un mandat. Il n'a que 5 ans. Tout le baka 4 ans parce que il y a un yango ekei. Mais Bandeko Rangaï, aïe biso afin d'ici, programme dénommé Kinshasa Zobonga. Na kati nango nous avons l'opération coup de poing. Il y a assainissement ville, makambo etali ba curage ba rivière ali ko salema déjà ba caniveau ali ko salema. Mais boye ba ke ezana bâton magique te ndeto hotel misamboka o. Ndeto kobongisa Kinshasa. Kinshasa ekobonga na contribution, na application, na initiative yazui biso tozu to adhérer na adhésion massive ya ba kinoise et ba kinois. Kinshasa ne sera jamais propre avec une population impropre, malpropre, pardon. Kinshasa ne sera pas propre avec une population si la population est malpropre. Jamais. Il faut adhésion massive, il y a population parce que polluer l'environnement et sa population. J'ai toujours dit, je conscientise bande kolanga to ngana bango to fana na bango. Tango bali ko tchabo soto pembeni ndako, eli ko tchali boso ndako. Daniel Bumba, les gouverneurs, Edi Iye, les vice-gouverneurs, les autorités, Fachi, Afanda Kabisika Morotena Bino, Afanda Kawanate. Bozo komi lokabino moko, tozo komi lokabiso moko bande korangai. Nous devons prendre la conscience yako yeba. Et que quand on initie une opération, comme Kinshasa Bopeto, comme coup de poing, quoi, senir ici à Tozali, c'est pour notre intérêt. Ba autorité na bafanda na bakomi na bango wana soke bandeko omona moi luxe ezali mais ngai na yo to fanda na bisika oyo so to tondisi bangungi ba eli su makasi so to tondisi ba soli mati makasi eza na des avantages à nan et c'est autorité mokote ngobila yana ke non il est parti. La
honorable ya komona lokola jeune honorable na biso jeune biso mpe bajeune tokoki kokumisa te merci na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton toza na esengo makasi komona komona commune ya Maluku na biso na développement na biso oyo etali makambo ya salutation ya Kimi Bopeto ndenge bachange rekomi Kinshasa kitoko makasi merci beaucoup tozomona koma honorable ndenge asala mosala na ye tozomona bahonorable misusu bake bakonge na bapoto me ye azalaka kati na commune ya Maluku mpona yebi ke mboka na ye esika liaka esika bakota ye abiki kotika te mpona kende kolia mbala akende kolia babiloko mosusu yango omoni chaque samedi azalaka na commune ya Maluku mpona Kimi Bopeto azosukuli mpe bukumese na biso oyo aza awa ye alobi te mwana mboka na kotiko te parceke azalaki bukumese nayebi 4 ekwe nyonso na commune ya Maluku eza na 45 quartier ye alobi tous les 45 quartier nga na kosala salongo yango abandi na bakusantre mpona salongo na ye sekede projet ne mobimba eza mpona salongo bolemba biso te journaliste boyaka chaque samedi okomona ye na esi eza na plateau eza na papo esika baémotion ezali ye azokunda yango yango vraimen na bolingwa mboka na bolinga ya Fati Beton yango moni honorable biso Jacques Munze atelemi merci vraiment. Kuna bebu Sami Bouba Banya Mubitukwa Biabana ba Israël et Babidi Ezekiel chapitre. Voilà bande Kourangai. La population doit prendre conscience. Malobo bande ko bazo na papa na babilenge bampaka na bazo loba bazo témoigner. C'est la même conception que tous les Kinois doivent avoir. C'est la même prise de conscience que tous les Kinois doivent prendre. Tous ont conscience bande Kourangai. Kobonga ya mboka o kobonga kisasa assainissement na yango pe comme peto ezo senga ngai na yo toyeba ko contribuer ngai na yo to tia loboko ngai na yo to contribuer ngai na yo to ya to pusana to tia loboko to Kinshasa ko bonga bongo mais so to lobia etali iyeli etali bumba to ko lela bakoleka to tika le continuer ba très bien compétent bis de continuer ngai bande ko ngai na ko interpeller bino parce que je sais comment les pays marchent, je connais comment les pays fonctionnent. C'est ainsi que je vous interpelle. Bande Konangai, Tokota, toi adhérer na vision o, na likamboyo, eza pona intérêt na biso. C'est pour notre intérêt. Eza pona intérêt à Bakongomani, eza na intérêt à Mboka, eza na intérêt à Kinshasa. Mosapmo sokola gelongite. Kisasa o mosaleza makasi, bandeko. Kinshasa c'est comme un pays. Il y a un pays mususu. Kinshasa est le monen. Kinshasa ozomona oyo Kigali wana boyoka Kigali ekota so combien de fois Kigali oyo ya aventurier nani ya président moke wana bandeko Kinshasa ozomona mosaleza monen. Je voulais nous conscientiser. Loin de moi, je ne parle même pas avec Bumba tout ça, mais c'est notre devoir en tant que journaliste. Notre devoir n'est pas seulement celui de critiquer, non, c'est aussi de conscientiser la population. Nous sommes écoutés, nous sommes des leaders d'opinion. Combien de personnes n'ont ngonga oyo? Combien de communes n'ont ngonga oyo? Sur la fongoli téléphone, ça m'appelle à beaucoup catastrophique. C'est catastrophique. Les gens m'appellent de partout. Même quand il n'y a pas émission, rediffusion, à 15 h, on m'appelle quand il y a rediffusion. Donc les gens me suivent de partout. Mais c'est une occasion pour moi, le quoi Montali Konandama, n'a transmettre ma bonne valeur. J'ai étudié et j'ai accepté de présenter une émission comme Bokwanan pour contribuer à l'avancement Bokanangai. Pour l'avancement Bokanangai. Et quand je parle d'une ville, je dois dire la vérité et couper sa population. Mande Konangai, Kobi Sabango solo ke boye et ça la makaboye. Net il est toi l'opération qui n'est pas bonga. Assainissement ville Kinshasa. Bumba ne réussira jamais, je dis bien jamais, cette opération ou assainissement ville. Ce qui adhésion et la population bakinois exalté.
akolonga te bakoki kotia peto na magasin des jours après okuta bosoto ezongi mpona nini un peuple inconscient adhéré te na vision c'est le même problème oyo ngobila kutanaki na yango ezala bisika ngobila bongisaki olekebi mais afulu ezalaka ezala lisu te mpona nini après oleki mikolo 2 semaines ezongi pourquoi parce que la population azomona ngo blague so ba seigneur place eza avantage ya ngobila akozwa honneur ngobila keiti yo tika na lupango za wana te eza lolenge nini bande ku Kinshasa nous appartient ba autorité na bazana mandat mais ba initiative bazana ya malamu eza pour l'intérêt na biso. Aujourd'hui on est en train de curer les différentes rivières yanine ba auto curer rivière Malebo. Aujourd'hui quand vous passez dans Malebo vous sentez ezala ki rotonda ba milenge ezala ki ezala li souté on a curé et on évacue même le misaki ça j'aime. Mais on doit encourager les preneurs de décision. Bah, autorité, c'est comme ça que nous voulons continuer là. Le plus important, c'est de sensibiliser. Nous savons que nous sommes la détermination à longue. Il y a des choses qui fatiguent. Il y a gratuit enseignement. Mais aujourd'hui, avec tous les risques que nous faisons écouter de l'auto, au gratuit enseignement, et ça réel. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'avec l'équipe, les Dio, Bumba et Yel, Kinshasa, Tokobika Mbongwana, malgré mais na temps obana yango toko vivre mbongwana ya motuya esa na volonté na moneli bango mibale wana. Je vous dis que ça s'annonce bien, mais le problème est Seigneur nazo benda bango toujours ko yebisa bango ko interpeller bango mibale. Daniel Bumba Lubak edi Iyeli Molangi rigueur et Seigneur ezala beau faire adhérer population ba kinoise et puis ba kinois na initiative nyonso bokozwa bakota na yango travailler avec la presse ou ba journaliste ya solo baza pour travailler pour l'intérêt ya mboka cher boluka bo travailler na ba journaliste wana ba sensibiliser population ba kinois parmi la population la population congolaise parmi ba peuple ba province oyo baza têtu o baza na problème akase sengeli koyela bango dictature eza ba kinois. Les Kinois, je vous dis, facile à diriger. Kinois, à sa population, peuple moko, je vous dis, il faut film. Même problème, il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage, solution est à moko film. Solution à kolonga embouteillage, film. Nga so tourner comme man, le pot aussi sans embouteillage et aussi la bisonine, film. Film. Alors je voulais, moi je travaille toujours à contribuer à ma vision malam. Moi je contribue ici comme on prenait le comme malam. Alors avant de prendre le troisième dossier, on a reçu que c'est parce qu'aujourd'hui je ne parle pas trop. Et ça lundi, que je suis en bonne santé, je suis avec vous toute la semaine. L'obine n'a presque m'appelle. Mais que je suis avec vous pour te défendre au Congo. Je voulais parler aussi, il y a l'Ikambetali épidémie, il y a Mpox. Oyo, tu as dit qu'on continue à sensibiliser la population. Et je vois la détermination de cet homme, quelqu'un qui honore la jeunesse congolaise, en général et en particulier les Kinois. Nous sommes fiers de lui. Je parle du docteur Patricia Gongo. Oyo Aliko Sala Mosala Kitoko. Donc le docteur Patricia Gongo fait un bon travail. Alors je voulais vraiment profiter de l'émission Boko Anani. Naïba Pengai ko contribuer, ko ebisaye ke azana soutien nangai, ana soutien ya bomoko, ana soutien ya batonyo sobali ko travailler réellement, ko soutenir initiative à le peuple d'abord paix ya mboka na biso et kende liboso, ko ebisa docteur Patricia et que ana soutien ya Congoman Jules Vambemba. Alors il y a ali ko continuer ko sala ronde na ba église pour sensibiliser ba fidèles.
une très bonne politique à Zouaki, il y a sensibiliser comme ça la sensibilisation, communication à proximité, qu'on quitte l'église pour sensibiliser les fidèles et les lutte contre l'épidémie à Kinshasa, dans beaucoup de Kinshasa, et puis oeza wana likambetali impox, oezali réalité baka ezali ebele. Beaucoup landa élément oyo to bongisa ki pour la bino ya descente, il y a ministre provincial, il y a santé na église la compassion et pas il y a pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, bi pas wapi docteur Patricien Azanaki Mokolo, il y a lobby pour ko sensibiliser bandimi, il y a la grande communauté la compassion na commune alimete bolanda communication na ye le lenge le kaki élément merveille katumba akopesa biso sikawa potoko ba émission pe ba balanda ki yangote bazwa information na makambo etali lutte contre bokono wana ya mpox bolanda élément Zali peut capable de se transmettre malheureusement par la voie sexuelle. Ça veut dire que la voie nyonso au virus est capable de se transmettre nango. C'est une sensibilisation que l'on peut qualifier de porte-à-porte. Le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Patricien Gongwa Bakazi, fait le tour de toutes les églises de Kinshasa depuis l'apparition de cette épidémie. Objectif, sensibiliser les Kinoises et Kinois non seulement à l'observation, mais aussi au respect des consignes pouvant aider ses concitoyens à éviter la propagation de l'épidémie de Mpox. C'est dans cette optique que le numéro 1 de la santé à Kinshasa, qui ne ménage aucun effort, est descendu ce dimanche 22 septembre à la grande communauté La Compassion, située dans la commune des Limités, qui, jusqu'à présent, est considérée comme l'épicentre de l'épidémie à Kinshasa. Dirigé par le célèbre pasteur Marcelo Tounassi, les chrétiens de La Compassion ont réservé un accueil très chaleureux au patron de la santé à Kinshasa. Prenant la parole, le docteur Patricien Gongwa Bakazi a tout d'abord tenu à remercier le numéro 1 de La Compassion pour l'occasion qui lui est offerte afin de conscientiser le peuple de Dieu à l'observance des mesures barrières contre l'épidémie de Mpox. Le ministre provincial de la Santé à Kinshasa a présenté à cette assemblée les symptômes qui prouvent que la personne est atteinte de Mpox. Il a par ailleurs énoncé les voies à travers lesquelles l'épidémie se contamine et se propage, comme par exemple la bouche, à travers l'échange des salives, la voie sexuelle et tant d'autres. Na ville à Kinshasa lelo mutu clado ezako circuler ezali clado eza capable ya ko se transmettre na ba voie ebele. Na voie ya ba liquide biologique otoyebi makila masanza soyi azali pe capable ya ko se transmettre malheureusement par la voie sexuelle. Ça veut dire ba voie nyonso au virus aza capable ya ko se transmettre nango malheureusement Mpox lelo azui yango. Pour clore son propos, Patricien Gongwa Bakazi a indiqué non seulement les nombres des cas suspects et contaminés à travers toute la ville de Kinshasa, mais aussi les centres de santé à recourir au cas où les signes de l'épidémie se révèlent en la personne. Nous avons des sites Mpox, tozali na zone de santé à Lingwala, tozali na Vijana, ou soki ndekono abeli na zone de santé wana kokotinda directement na Vijana, la prise en charge est gratuite. Côté alimentaire, déjà dans Katia Paka du Mat, nous avons transformé site Mokozaki il y a Covid-19 lobby, tout commission au site Mpox. Nous sommes en train de négocier au niveau de l'HJ pour na kozwa ba espace parce que kozwa bango mutaza a fait azui maladie on a ko transférer tina ba masina, c'est grave et puis boboto na Bondeko hôpital Bondeko. Nous sommes en train de négocier pour tout site pour que tous les cas délimités puissent être pris en charge de ces côtés. Mais dans le quartier 3, dans l'hôpital du cinquantenaire, il y a Massina Tozali, puis dans le site Mpox. À chacune et chacun de prendre des précautions pouvant lutter contre la contamination et la propagation de la maladie de singe dénommée Mpox.
Voilà, bande kurangai, bolandi binomoko détermination oyo, si tous les ministres, basant la détermination, chacun dans secteur naïe, il y a commis pesa, corps et âme pour l'intérêt de la population, bande beaucoup moins en bon wana ektobi kaya na tamoke. Aujourd'hui, nous parlons à niveau national, il y a Batuloko la Consam Moutamba. Basu combien de temps pour confirmer, il y a solo ils sont déterminés à Bissika Bazali. Baliko Kamba. Na niveau provincial, nous avons le docteur Patricia Gongo. Partout vous entendez on parle de cet homme, on ne parle que de lui. Na niveau provincial, le gouvernement, il y a Daniel Bumba. Parmi Bato Baliko Briya, Liboso Zaïe. Il est toujours sur le terrain. Biro et Sikate Epanaye. Il sait qu'il doit être toujours sur le terrain pour sensibiliser la population quinoise. À cause de la proximité de la population, porte à porte, pour la qui savent na bokon. Pambate, même dit mon peuple périt par manque de connaissances. Kozanga boyebi. Et Yewana, toujours, na l'ecclésia, avec les patrice, à l'équipe, à Kendeboy, il sensibilise les quinoises et quinois. Ça, c'est très bien. Et coup de chapeau au ministre patricien et continuer même dans ma camomosous, même dans la maladie, l'épidémie, ma camonio sur l'Italie santé, domaine na otata, continuer la politique ouana, pambate population, bakoufra ignorance, tibele bazo koufa na kozanga boyebi, et bien les tozo zaboko na kozanga boyebi, mais le lingue tozu moto a dit domaine et c'est un médecin, le colayo, tous ali causer l'économie sur pene pene, et nous qui sommes là pour accompagner des valeurs, défendre bato bali na kati ya vija mokondambok, to continuer ko accompagner yo. Nazaliao, attends 100 fois dans la tika au sengayote, attends l'on a tika kolete. Je n'ai pas besoin, mais je défends des valeurs. Moi, je défends des valeurs. Ce qu'on sait, nous savons bien. Au mon angaïto, dani nayo, mokondi olandi, et mokondi okate langaïte, nazam osali anzambe. Je défends des valeurs. Le quoi la dénonce à Yamabe, je garde mon identité là. Eh, nakoteka identité d'angaki musala anzambe était pour la $100, je ne le ferai pas. On zamba repé sans nakolia. Mais je défends des valeurs. Je ne peux pas défendre quelqu'un pour apaiser un bon, on défend défendre. On est commis corruption. Je défends Mouton Salamoussala bien. Yonga yokotira le monde ngate politicien za incompétent dans le beliao. Au comment ngate ne sa crédibilité pour la population na ko sala ngote. Je ne le ferai pas. Donc coup de chapeau na docteur Patricia Gongo, continuez comme ça. Il y a un moment passer le comment passer Marcelo va tirer le cher parce qu'il sait que vous êtes un homme crédible. So qui a cotiqué parce qu'il sait que c'est un homme, c'est un bosseur. Donc bonsoir au tigate. Pesa biso message to goloba mais hier article yo parce qu'ils savent que c'est un homme crédible et continue dans la liste de wana vous a soutien biso bans. Troisième thématique pe to reçu ça awa na lingi na betandanga makasi awa na lingi na loba ya kosakana te pambate ba kongomani ba komo mona ke kongomani atiki bango kongomani otiki biso boye je me souviens rappelé aux images et neto sala musala na ba conditions mabe na bisaki bango na kolobela yango pe poso yo boye bakata na che dossier nini na kofanda kaka wana. Je te salue mon ami et frère Caleb Etaka, les grands journalistes d'antenne A. Kongomani apesi mbote yali kolanda biso komelinga très belle émission Kongomani azolanda yo. Na pesi mbote ndeko na ngai Kongomani apesi mbote na lingio mingi ndeko na ngai Caleb. De Kongomani Jules Vambemba terme comme toujours. Merci. Je suis très sensible à ceux-là, surtout les journalistes au Batika Gagnon, à Tchèque Télévision, à Tiki Chen, à Bango Asala Kamazolanda Kongomani Jules Vambemba. C'est une marque de confiance. Je pense que même il y a Claude Asala Ango Soazananda. Soit Asala Angote Zamba Yebi. Alors, Bande Korangai, je parlais à ma camétali sous-traitance. Il est vraiment important, très important même, il y a qu'à interpeller l'autorité congolaise. Ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on te fait ça qui va députer on va pas
toujours vraiment toujours souffrir dans cas c'est ça bien c'est bamboka on te faut ça qui va député on va pas lire ba kwanga on peut défendre biso na makambo. Bon, problème ya courant et dans la catene na mboka to sali un mois pour ya kaka butu et que na 5 heures to sala catene mais bazo mais la biso facture. L'état a zo contre biso mbongo na ko barame et ya téléphone. Ah na bengi bino ka pona. Très bien. Très bien, très bien. Alors, bande Kourangai, qu'on se le dise, Toloba et Toloba yango. Ngai na bino Toloba yango. Bande Kourangai, oyo baliko sala mosala, et pas y a ba Indo-Pakistanais bazali respecté te. Tomonaka. Demandez à nos frères qui sont à l'étranger, yo okosa l'entreprise na mboka ya bato Angola au maltraité angolais et banandengenini. Et pourquoi ça doit se faire au Congo? Ba ministre sectoriel bazap. Ba ministre à tutelle bazap, commerce tout ça bazap. Ba ministre et emploi, prévoyance sociale, tout ça, baza wapi. Bo fungo la miso pour na ko sauver bande konabino, banana bino, oyo bali ko sala mosala et pas ya ba Indo-Pakistanais. Oui, nous savons que Missa les a passé dans mboka na biso. Missa les a problème dans mboka na biso. Mais les athées que pour ba pesi bango Missa les pas ba Indo-Pakistanais, ne ba Indo-Pakistanais ba ko maltraiter bango lolenge bango balingi. Ce n'est pas ça. Les Congolais sont insultés. Et pas les Indo-Pakistanais, ils travaillent de 7 heures. Ti Nabutu, pour repérer 1000 francs, balia, na transport. Bamusou va payer 100 water au liate, na 1000 francs transport, aller-retour, le fois zonga, et na souka ya moi, mbonga malongate. Bande Konangai. Bande Konangai. L'État congolais doit travailler pour protéger son peuple. L'État congolais doit vraiment s'impliquer pour sécuriser son peuple. Et en plus, les étrangers qui travaillent, qui entreprennent, ou qui entreprennent dans le cannabis, ils doivent sentir et comprendre qu'ils sont dans un pays étranger et qu'ils ne sont pas congolais. Ils ont le droit et le devoir. Yako tosa mobeko mitindo oeko uta et pas yabakambi yamboka o bazali gosala mosala. S'il vous plaît, chers autorités congolaises, sécurisez votre peuple. Botela bande konabiso ali go travail pas ba Indo-Pakistanais, bokena bazandu, bokena ba magasin ba Indo-Pakistanais, bokena ba alimentation ba kin marché, ba muso na habité comme on a bosani. Bokena hôtel ba supermarché no soana, bi pa ba Indo-Pakistanais bali ko kamba. Combien de économies sont maltraitées? Tout na bango balia ka lolenge nini. Ba pesa bango transport lolenge nini mikolonios. Et bien là benga bazo pesa bango par jour 1000 francs par pour le transport colis ezate. Mais moto wana akoya de 7 heures kino butu. Mitu na ndeko ngai. Ça c'est quel traitement? Bandeko bazana pays étranger te bazana mboka na bango. Inconcevable, inacceptable, inadmissible et nous dénonçons. Je dénonce. Inconcevable, inacceptable, et sa normalité. Et sa normalité. J'interpelle le ministre sur les tutelles. Ça, ce n'est pas le travail de Fachi. Je dois vous le dire, parce que dans le Congo, tu commences à mélanger Félix et Félix, Félix. Ça, ce n'est pas le travail du chef de l'État. Oui, le chef de l'État, peut-être est débordé par dénonciation, et comme le chef de l'État, mais c'est quoi le travail d'un ministre de tutelle? Aujourd'hui, nous acclamons tous. Derrière Moutamba. Hé, vraiment, Moutamba, ça a vraiment qui toko, collègue, Moussoalbi, collègue Fachi. Mais évitez que Moutamba, tout ce que Moutamba fait, est sous impulsion chef de l'État. Quand on acclame Moutamba, on doit acclamer Félix Tshisekedi. Équilibre, hein? Il faut ça là. Vous aimez que Félix et Félix, mais tu acclames Moutamba. Tu ne sais pas que Moutamba travaille sous tutelle, il y a. C'est comme quelqu'un qui acclame un joueur, vraiment coup de chapeau. N'oublie pas d'acclamer les coachs. Aujourd'hui, ils sont gagnés 5-1. Barça gagné 5-1 contre Villarreal.
On a applaudi pour tous ceux qui ont marqué. On a applaudi pour les meilleurs jeunes joueurs, il y a les 17 ans. Il y a mal. On a acclamé pour Nanani Ndekunangai Lewandowski. Lewandowski Bandekumusu Bachek Babi. Mais le coup Mounion Sowana et Zonga qui na moto anani. Moto yo a classé qui bango yo beta boy. Yo mtape c'est ma coaching. C'est anti-flic. L'olenge moko na kisa na pese exemple là pour Nanini. Quand on acclame celui qui a marqué les billes, n'oubliez pas celui qui a mis ces gens. Je vais soit marqué Diazon Agaming, à qui un entraîneur pour exécuter coaching et entraîneur. Le lingue mon doit acclamer Moutamba. On doit acclamer, dire merci Fachi. Il y a un élève, il y a un joueur qui joue dans le style de jeu nayo. Ou à côté de la vision nayo, travailler dans la vision nayo. Là, on acclame Moutamba, mais honneur à l'Ibo. Ma casse zone il peut coach naye. Le président Félix. Donc, pour continuer, il y a qu'à interpeller les ministres incompétents. On va dire là, il faut faire ça une année pour nous prouver. Osa incompétent. Osa incompétent. Moto a compétent, baye bakaye, nata moké beaucoup de confirmer. Malgré ça, il t'a modalité, mais azali ko na kisabena qui a osala makasi hein. A choisi peut-être temps osala makasi hein. Aujourd'hui, Moutamba si démissionné même accueilli. Atiki Batras, Nata Moke, à côté de la liste, il y a la liste, il y a Makasi, il y a Congolais. Na 3 mois à Pamba, a confirmé qu'il est compétent. Na 3 mois à Pamba, on peut bien faire les choses. Nata Moke, si on a la volonté et on est compétent, comme Moutamba. Donc pour interpeller les ministres, il y a travail. Parce que Makameta, il va travailler un peu dans le secteur naïe. N'habite ministre, il a interpellé peut-être commerce, nanani, tout ça. Et puis, maman Souminois, quand il dit que bon fongola liso, l'ikambetali sous-traitance, l'ikambetali bateau badi ko travailler na misala ya ba indo-pakistanais, surtout ba étranger. Ba étranger, sengeli ba ebake, baza ba étranger na mboka bato. Excusez-moi, nous sommes tous africains, nous sommes tous population main. Et Sengeli, souveraineté dans la respecter. Quand même Batouana, Oto, bien, il y a des principes. Il y a des principes. Ok, ceux qui Pakistan, ok, ceux qui Bakoyebiso, Awa, Pakistanais, Nani Boye, Baza, il faut que tout ça, principe, et Baza Namboka Nabango, et Biso peut faire la bongo. Oye ko sala commerce na mboka na biso ya mbongo mboka na biso bato ali ko travailler engagé ba congolais pa na yo ba za pona ko maltraiter bango te et sengeli ko respecter bango ko futa bango lenge longo bani ko finga bango de bo finga bango wana te et banani ba ko sécuriser bango c'est les autorités ba dirigeants alors bande ko ngai na lingaki na beta ndanga mingi ya likambo wana pamba te trop c'est trop. Bonsoir Congomani. Bonsoir Ndekwali Kolanda Bisombo Tenayo. Très bien. Donc Bogolimbi Sanga Bandeko. Delo benana zo appel te parce que dans le temps moké lundi na mingi pona ko yebi Sabino que toza naza toujours nabino. Je suis en bonne santé et je serai avec vous toute la semaine. Donc lundi na pona yebi Sabino bongo na tika na 2 minutes après mba pona 6 émissions pourquoi lelo. Le temps pour l'angana qui nous préparer ma bombe pour le lobby. Ni dans vos appels pour le lobby de la catastrophique Golimbi Sanga pour l'élo. Demain je vais prendre des appels et pour napper cette note ngololenge boyebi et na politique il y a émission Mboko yo ya nani. Alors très bien. Donc na légui interpellé dans likambona bande korangai. Parce que Babiloko Moussous Tozo Pesa Yango Nzela Biso Moko, surtout ba autorité et Sengeli Basunga Biso. Ngama Kamala Lobaka l'émission Mboko Anania. Naïbi Sarabino, heureusement que toi na télé, TV, radio, archive, ezali, et ça na Facebook, na biso, ba page, na biso Facebook, na YouTube, na biso, okuta l'émission Nangai. Tout ce que je dis, Sobolandi l'émission na sala la piste et les solutions na Pesak. C'est plus que ba conseil pour foutre Bambongo na ba cabinet na bino. Mais ngai na tokaka a prendre au pesa bino ba piste des solutions. Oyo ba bozo foutre ba conseiller na bino ben compétent na ba cabinet.
Mais moi, je l'ai fait ici. Et nous méritons respect, nous autres. Même la population qui appelle pour donner, pour contribuer, couper sa proposition, n'a pas pissé des solutions pour un beau canaille. Il nous faut du respect. Bande Korangai. Bande Korangai. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Il est temps que les Congolais à se sentir fiers et identité d'un Congolais. Il est temps. Je sais que moi, je me sens très fier d'être Congolais. Ceux qui me suivent, même moi. Mais il y a des gens qui se sentent Congolais, mais qui se sentent en danger. Nanine. Parce qu'ils sont négligés par les autorités. Au Batigi Bango, Namaboko et Batouana, Lokola, Baza, Bakolomboka. Non. Maman Souminoa, aider le chef de l'État. Fachi ne doit pas tout faire. Aokokataza Moutou. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le coach. Mais chacun, Maman Souminoa, Lokola capitaine et équipe. Coach Akolo, mais capitaine, na Moussala Pe, Yagosala Moussala coach na kata terrain. De l'enge Mokona Maman Souminoa. Lokola capitaine et équipe. Fachi, c'est le coach. Mais Maman Souminoa, capitaine. Oye Sengeli, asala Moussala Pe na tana ye na kata ya terrain, Lokola Mokamba gouvernement. Aye bako interpeller, ko rappeler na ba ninga wasala musala bato basala musala aye bisabango ke coach alobaki boye coach alobaki boye coach alobaki boye to na 6 axes prioritaires ya coach apesa biso esengeli toto sa yango moto na moto esengeli asala yango ko rappeler bato eloko wana. C'est comme ça qu'on travaille et qu'on aide le chef, qu'on aide le coach. C'est comme ça quand on dit que ngana za sima mokonzi mboka. C'est ça être derrière le chef de l'État. C'est ça être avec le chef de l'État. C'est ça exécuter la vision du chef de l'État. Le Congo sera sauvé si et seulement si chacun de nous fait ce qu'il doit faire. Ce qui moko na biso asali o esengeli asala. Est-ce que baïbé le esengeli basala? Na otolo bayango ah. C'est l'avantage de l'émission Mboko Anani. C'est l'avantage. Nous faisons le travail de sensibiliser la population. Conscientiser la population. Qui est très important. Bande Korangai. Bande Korangai. Papa Claude Nengazawana. Il devait être un ambassadeur. Na Mombele, pour exemple, na Mombele na limité, moi na limité. Ah, comme appelle moteur ko sensibiliser ba na Mombele. Ko relayer makambo to baga et comme appelle bisika ya zali. Est-ce que ça la kayango? Papa Claude Yazono, est-ce que ça la yango? Bonne samba, o azala so na ngalima, esengela sala yango. Merveille Katumba, Changumen, esengela sala yango. Moto na moto esengela sala yango. Gad muzitu na bita azaso ina komini na bandal tuwa. Et Seigneur sala yango ndeko nyonso aza na devoir ya kozwa vision le lenge kungba na salaka aw a relay yango na ba commune mais okomona pa Claude Yazono na ndaku makolo likolo tout ça olia sala musala wana akusala yango te. Ce n'est pas normal. Chacun de nous doit faire quelque chose pour les Congo. Chacun de nous a le devoir de faire quelque chose pour Mboko et Keliboso. On ne doit pas laisser la chance seulement. Il nous faut à l'unanimité contribuer dans le Kamoitali Mbongwana Yamboka. Le changement est une loi, comme nous le disions depuis la semaine dernière. Le changement est une loi. Mais ces changements, pour qu'ils puissent venir, il nous faut, il faut notre implication. Il faut implication na biso. Contribution moko na moko. Ko sundola teke etali bango so esimbite to finga bango ko finga ya bimi patron bana na yeba tanga na lix bana na yeba fanda na place bosodote mais yotala bas exposé. Nous avons le devoir de faire quelque chose. Chacun de nous a une part des choses à kosala. Je sais que grande responsabilité à mon élection il a peu mingi ba autorité. Parce que Bangonde, même si c'est à cause de la légèreté, à cause de l'absence de l'État. Makabele Tobi Kalelo,
je disais à quelqu'un qui me dit, oh, mais Congoman, Congoman, Nicolas Moto, il se Congoman, Nicolas Moto. Au sommet, on a mal battu les acquis, au moins, mon embouteillage. Nabisendeko. Yo la émission beaucoup non. Tout ce que nous voyons, oh, embouteillage, tout ça, cause dans nos animes. Oh non, Congoman, et ça, et Koumbe la mabé chauffeur. Ça, c'est déjà connu. Mais les secrets, ils ont encore jungle. L'embouteillage, base dans la jungle. Comment ça transport, cause d'ango, ils ont légèreté de l'État, ils ont jungle, absence de l'État. Ah, KJM, Congoman Jules Vambemba, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mokolo, moko na moko. Vous savez, quand même. Le papa club qui va politique, il comment qui veut politique, ma musique, mais comment on ma politique pour l'année. Ils sont quand on acclame même le Moutam, constant Moutam. Vous savez pourquoi? C'est la rigueur. C'est la rigueur. On a mis dans ma communauté de justice. Abignet N-O-N, N-O-N. Lobby, mon les cas qui sont ici, ici, plus de 1000 prisonniers. Bato ba innocent, bato ba piégé de ba peine na bango, ba tikela kuna mususu peut-être bango qui passe. Mais pourquoi? Azala qui autorisation mutu moko boete au magistrat, il s'est imposé comme ministre, l'autorité, la tutelle. Asali yango, il se l'est mis. C'est quoi? L'autorité de l'État. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Il faut savoir apprendre. Mais si vous êtes incompétent, messieurs les ministres, le mien pour vous, c'est de démissionner. Parce que les contraires à compétence, c'est l'incompétence. Vous êtes ministre, vous ne savez rien faire au Bopé Sangaïtan. Moutamba nous a enseigné qu'en peu de temps, on peut faire de grandes choses. Patricia Gong nous a enseigné qu'en peu de temps, on peut faire quelque chose si on connaît. Sauf quand on est incompétent, on demande beaucoup de temps. Après ça, du temps, avec le peu des moyens, on peut prouver qu'on est compétent. Ah, le Congo, c'est la jungle qui tue le pays. C'est la jungle. Chacun de nous doit faire quelque chose. Mais les autorités qui nous dirigent, Bissika Bazali, il faut juste appliquer l'autorité de l'État. Il y a des lois où il faut régir. Bissika Wali Okamba. Ibeko Wana, Wali Okamba, Bissika Yozali. Tiens, on a mis ça là. Landelango, Telemelango Yomoko. Au comment le secteur de Keliboso. Bambouteillage. Incompétence à Jean-Pierre Bemba. Incompétence à ministre provincial. Ce qui a été autorité dans le secteur de Bango. Et si transport, il faut que étiquette il faut afficher prix à transport. Le chauffeur bateau sera yangoté. Au moins, incompétence du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, le ministre provincial. C'est le problème. Ça, toute autorité,